Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci Naba Oyo Balingakangai, Naba Oyo Bazako apprendre Kolingangai, na Oyo Nano Bazoi Nangai, Bisonyoso Bana Yanzambe Naseya Moi. Mais qu'à cela ne tienne, j'informe à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne de demander encore à d'autres gens de s'abonner à la chaîne Kadiombo TV parce qu'on aura toujours quelque chose à vous dire. Si nous faisons passer 1, 2 ou 3 jours, cela veut dire que pour nous, nous considérons que l'information qu'on veut vous donner, nous ne l'avons pas encore mûrie. Et nous préférons mûrir avant de venir vers vous. Parce que la plupart du temps, quand vous nous faites des remarques, tout ça a de sorte que tout corriger. Alors, on a corrigé, on a source d'information, nous devons être sincères avec vous. Nous ne sommes pas les alakabaïreurs, tout ça, il y a commis bien journaliste. Il y a une différence entre un journaliste, un animateur culturel, une speakerine, et un analyste politique qui passe dans les médias que nous sommes. On n'est pas comme Bato Oyo, Basala, Ifasik, Bazaba journaliste, peut-être avec spécialité, journaliste économique, politique, tout ça. Eh bien, Nazana et Sengwa a annoncé à tout le monde que le 15 décembre, awa, anniversaire Nanga Munene Yangoana. Mais Nazana Mbongo Teke na bengi sabatu, tout ça la fête lokola batu basalaka parce que nakokisi jour pour jour depuis na banda ko sala métier ya artiste na banda na 1969 na Lubumbashi wana toza na rue Kasapa toza ko fanda na numéro 49 de 1969 décembre Tilelo, ça fait 50 ans de carrière. Et ça jubilé pour Nangaï comme artiste. Donc, faites yo nako ko partager na bino, nako préparer dans les jours à venir, na banagola ça. Peut-être toute une série tout ça na lingala awa ou bien en français. Et comme ndako le kaso bolandi actualité politique et sili to bakisio wana pour que vous essayez de vous détendre. C'est tout ce que je peux vous donner à la place de la bière et tout le reste. Donc, mon anniversaire, le 15 décembre, Oyo, est de naissance. Et il y a anniversaire, il y a jubilé Nangaï en tant qu'artiste. Ça fait 50 ans que je suis artiste. Quand j'ai commencé à jouer depuis 1969, en même temps, je faisais les bandes dessinées. Dessinateur à l'heure, et j'ai évolué jusqu'à faire la décoration intérieure. Je l'ai fait même chez moi. Et j'ai évolué en écrivant des pièces de théâtre qui ont été des palmes d'or. J'ai écrit des nouvelles, peut-être Moko, bon, je ne sais pas comment je peux faire, pour que si on a banni qu'on filme ma page, pour Botanga, ça peut venir. Et donc, ça fait 50 ans, jour pour jour, Oyo, Kadzomboaza Soranabino, Asali, art dramatique. 50 ans, nazo joué kaka, nazo joué. 50 ans, nazo koma. 50 ans, nazo ko sala ba spectacle ya basali ya minene, ba conférence ba biloko nyonso wana. Donc, souhaitez-moi bon anniversaire, ça me sera d'une grande utilité. Parce que na ba artiste oyo tomonaka baza bien encadré financièrement dans le pays na bango. Donc 50 ans de carrière, il y a la possibilité de faire une grande fête et réussir. Mais ici chez nous, c'est difficile. L'artiste ne fait pas cette fête avec ses moyens, il fait avec les sponsors. Or, les sponsors congolais n'aiment jamais venir en aide aux artistes congolais, ils le font pour les autres. Et donc, je voudrais signaler quelque chose en passant. Nalobaka bel et bien devant cet écran que la mouka est aventure mounene. Beaucoup de gens qui étaient là
travailler pour les bourreaux. Nalobaki boko yeba maleme maleme. Nakanisi ebele pe na o féliciter bango bazo benga balobi to finga kio mingi mais to ko constater que ezaki aventure moko a pamba pamba. Lelo yo boza informé que MLC na Mbemba bazo kende ko sangana na Kabila. Bako koma ba membre à FCC. Mais tango basalaki coalition entre Kabila et le président Félix Tshisekedi Tshilombo, boganga ki kuna na poto kolabo bobeti batu sikawa na kozela na mona ndenge bokobeta Mbemba ndenge bokobeta bato MLC parce que le oyo baza ko signer d'ici là acte il y a fidélité envers leur autorité morale, il y a FCC. Vous le savez officiellement, vous avez lu Mbemba, MLC, Bazaïba, Fidel Babala, Bakokoma Batoya, FCC. Mais, nalingi na corriger eloko moko na expliquer ki na ba tactique que faire. Donc, tolobaki président Fachi changer méthode. Na ko changer méthode wana. Nous ne lui apprenons pas à être chef de l'État. Cessez de faire des analyses biaisées. Politique est à Salanga dans Salangote. Le problème est que je lui donne une information à Bisikanga na vivra. Na ebi ba moi réalité moko boye que non naka boye salaka boye ngo mona kata ba chef de l'État atindi mutu na village ba informer na village wana makambo le kakandengeni. C'est tout ce que nous faisons. Le col histoire on a appelé ça qui comment on avait contourné pour réussir à Kolongolama Wimbi. Félicitations à minute parce que Namoni Far DC accompagné de la MONUSCO Bake Kokanga Mobimba ya ADF Nalu. Ce sont les mêmes méthodes que n'a expliqué Kibino il y a une semaine passée comment Musée Laurent Désiré Kabila Azalaki Kosala Maki Azako faire souffrir Mobutu. Erreur na salaki mususu ezalaki ya koloba que 312e na 13e bataillon bazaki ko échouer. Non. Bateau les marins, c'est eux qui échouaient comment kolongola Kabila esika zalaki comment Wimbi ezaki kosala radar ya munene. Au contraire, l'information était que tango 311e bataillon et koti et longoli quand nyonso ya Laurent Désiré akimi azongi Tanzanie. Bato mususu batikala qui ce qu'on appelle des poches de résistance. De 312e, na 311e, 13e, il y a 47 ans, et il y a qui ratissé, et l'ongoli nyonso, vide tikali. De même que c'est mon souhait. Je voulais donner une correction mouké à mon frère Gustave Kalonji, sobo komi na YouTube, Gustave Kalonji TV. Il était en train d'expliquer sur le dossier de Lobo. Ngai, je n'ai pas l'information que lui a eue. Il a très bien développé ça, mais je n'ai pas l'information. Je voudrais seulement qu'on corrige ce qu'il y a condamné à l'objet. C'est contre la loi. On ne peut pas amener quelqu'un en prison alors que entendre était ce qu'il fallait faire. Il fallait que tu aies un bakacho 72 heures après. Non. Tu es allé d'erreur en erreur na place Kakawana. Développement Moussoussou, je ne peux pas faire un commentaire, je ne sais pas comment ça s'est passé. Makala est un centre pénitentiaire de rééducation. Makala batuba kuraraka ezaka prison. Non. Na Makala il y a deux parties. Il y a la partie prison, il y a la partie maison d'arrêt. Maison d'arrêt et si kabache Lobo en attendant que ce qui va accueillir va avérer que c'est vrai à Salaki va détournement wana va condamner soit va condamner pour purger sa peine de va continuer na prison na Makala ba tebele ba salaka kuna ba saka na prison te ba saka na maison d'arrêt. Une maison d'arrêt se trouve souvent dans le pan où on a prison. Vous comprenez la différence? C'est comme Mbemba
Jean-Pierre, à Salaki Bamboule Ebele, na la haie, pas en prison, mais en maison d'arrêt. Parce que Moutouakota la prison, ce qui va sali, parfois va rendre arrêt, ou bien va prononcer jugement, selon le degré de juridiction qu'on se retrouve, ne va condamner, soit va condamner Moutouana, à côté prison. Donc Lobo n'est pas en prison. Il est à Makala, pas en prison, mais dans la maison d'arrêt. C'est ce que je voulais apporter à mon frère Gustave Kalonji TV. Wana Todeki. Veter Moko. Il y a une jeune fille Moko alobi na Loma na Kanda. Tolandana no bongo to continuer. Mais nazo yebisabino. Bata Monisco. Bazim bongo ebele katia Congo. Soki to bengani Monisco katia Congo. To komona solution totale katia Congo. Mwana mwasoyo na makambo ya lobi ya Monisco boza kolanda lobi na motema moko ya Kanda zoloba avec force. Mais en même temps Azana ba courage moko ya makasi. Façon zoloba on dirait commando moko hein, ya armée ya zoloba. Je félicite son courage. Mais alobi Monisco akende. Bino moko tanga bolandi boyoki nini? Qu'est-ce qui manque na discours na ye? Tolanda lisusu ba jeune oyo basala ki débat na ba officier ya Monisco. Tolanda. Le sang de nos frères, nous pensons que vous devez partir. C'est notre pays. Si vous pensez que vous êtes venus nous aider, nous nous disons que nous n'avons pas besoin de votre aide. Rentrez chez vous. Voilà nos deux préoccupations. Qu'est-ce que vous avez fait de ceux qui ont tué les manifestants d'armes? Et qu'attendez-vous pour partir? Parce que vous ne faites rien ici chez nous. Ngai nalandi ba jeune balobi ba yebisi bango boko mamukanda ekota na Monisco balobi, il n'y a pas question de s'écrire ici. Ici c'est nous causons pour vous dire partez chez vous. C'est vrai, on en a marre. Mais en même temps, ne pratiquons pas la psychologie congolaise basée sur les émotions. Monisco, na yoka babengana ye na je crois en Angola Kenda et puis solution Zoama. Est-ce que Angola égale RDC? Là c'est très important. Parce que si nous voulons faire des choses parce que tout simplement pays Moussou c'est Salaki, nous risquons de nous glisser dans les erreurs qui vont nous coûter énormément. Est-ce que RDC égale Angola? Si RDC n'est pas Angola, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà une démarche que je vous propose, par une réflexion. Bossa l'attention à Kosengaka Monisco Akende. Pourquoi? Parce que le président Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, il a tenu le même discours que Monisco, progressivement à Longwa Akende. Mais danger Zalakini. Si le président Tshisekedi Chilombo demande aujourd'hui Monisco Etikala, à sali bien Yangoyo. Si on tali FCC ndenga zako agir, c'est parce que ayebi ka armée na nous bato ebele a confiance baza na kati baza yaye. Ayebi ka sana ba député ebele yemonko. Ayebi pe bien que to cédé bo konjo yo ba gagner biso na élection ton dimi parce qu'il n'y avait pas moyen précieux à la qui makasi. Mais kati na bango jamais motema kotika pouvoir ezali. Yango no moni sikoyo ba pesi président Kombo moko ya China Rambo. Or si vous suivez l'histoire de China Rambo, c'était China Rambo azalaki bandi à Nigeria. Azalaki coopérer baku moko amabe et puis après aye ko changer. Je ne sais pas si en appelant Kabila China Rambo, c'est pour dire qu'il a changé. Parce qu'il faut que benga mutu Kombo, oyeba origine à Kombo et lobini ni China Rambo azalaki nani. Prochainement peut-être n'a pas fouillé sur une image de China Rambo na Olay Sabino que China Rambo était bandit. Et puis il a fait beaucoup de dégâts dans le Nigeria. Après il a changé.
Mon maintenant ici, papi Chinarambo. Voilà les Congolais d'abord. Baso Koumissa. Tant Baso Koumissa, na mutu na bango souvenir ezani. Il y a que il a bien arrangé le pays, il a bien géré, to vivre kitoko yango na to zobetele maboko. Ou bien to zobetele maboko kaka parce que to zaba tumoko matolo. Et donc si Monisco a la katena na pays oyu, élection lingaki salemate. Nde toza na président Félix c'était. C'est vrai, vous en avez raison. Batebele à Monisco pen, bakotaki na mafia. Pona nini bakotaki Congolais zoiba. Je vais vous dire ce qui a encouragé la Monisco à voler comme aussi les autres. C'est parce que Monisco a koutaki bakolo province. Et si comme Kamboja ko salema, ba osala mombongo wana. Peut-être que la fois passée, vous avez pensé que na le barabi lobela na ko prouver yango. Na poser la question. Population tout ça la attention. Ba yebi que Congolais pour na kobosa na aza champion. J'avais posé la question. Tango bato bazokufa na Beni, Buchuru, o Butembo, o Fizi, o Minembwe, o partout. Pona nini ba député ngambo wana basala ka manifestation te bafanda na kabila 18 ans jamais ba menacer ya que tokolongwa na parti parce que guerre réseau si les pas na bisoté basala ka kimia bandande oyo ba uti ko sala manifestation na gare centrale baketi Monisco. Est-ce que ba monaki na fulu na bango ba ministre ya mboka na bango ko accompagner bango? Est-ce que ba monaki ba député ko accompagner bango? C'est là où j'ai dit fille à lobby Monisco longwa kende Monisco yo ba jeune ba lobby ba kende ba zoko la kisaka musapi na Monisco. Mais ba rapport ebima ebele que ba traître ba zali ebele ba congolais mais na yo kité lokola ba yebi pe bango ba landi bango te que to le to silisana no ba oyo ya biso avant totala étranger. Bazolo bakaka Monisco batikali na distraction. Parce que bato oyo bazako sala mabe bele bazaba originaire bango moko. Na lingi na tia veter moko ya tango bakabila bao diriger na obe minako oyo kape na munoko ya député oyo makamonga na zoloba alobaki yango tolanda député oyo. Que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois. Ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les tireurs de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de c'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Mais comment vous-même, na époque où matata mponyo za premier ministre, alors balingi kuna na ese batinda kaka komanda oya botama kuna batinda kaka batu oya ngambo kuna eger pe kosila ezosila te batuna ye. Vous nous demandez nous les gens de l'Ouest d'aller nous battre. Nous allons aller nous battre dans une histoire floue. Bino bozo bombelo kwa na pourquoi. Et puis rappelez-vous, vous tous les jeunes là de l'Est, ba député belé a bina et pas na bino na ba ministre botu na bango pendant tout le temps qu'ils ont fait aux côtés à Kabila bazalaki so ba komi na dossier ya ngambo et pas na bino bazo kata antenne à télévision botu na bango bozalaki ko kata pourquoi tout na bango ti lelo pona nini bino bo déclaraka te pona nini bo manifestaka te. Avant de voir Mopaya, je vous ai dit que la mission de la Monisco n'était pas de venir faire la guerre à notre place.
Mais non, beaucoup de sont distraits parce que ba ennemi oyo bazozela bakwa isabo konzi ya Tshisekedi Tshilombo Fachi balingi MONUSCO akende po ba opérer soki MONUSCO akei na mboka oyo bokomona elongi ya bien ya FCC tala kaka ndenge batelemeli Jean-Marc Kabund na Augustin Kabuya pona nini soki tolongoli bato mibale oyo tokokata mutu ya IDPS parce que mission aujourd'hui bolandi kuna na katanga bato ape perdre bazoloba toboyi baluba na gouvernement toboyi bakasayen balongwa partout. C'est la machine qu'on vient de mettre d'engraisser pour qu'elle tourne. Parce que bameki partout et aussi la coalition oyo bosali bango n'est que mensonge. Bango siko balingi bakota na phase décisive, il y a que empêchons ce président de réussir parce qu'il est en train de réussir. Voilà pourquoi bakendeki ba piéger Jean-Marc Kabund na Assemblée nationale, bakoti na réunion na comité na bureau o senga bolimbi sa makambolo baki basi ba fungoli ba téléphone po soki asengi ba publier na média ba yeba kite mutu bazoko linga basala jewana. Jean-Marc a tomboka bimisa ba vérité yango wana siko baza incapable ya ko publier vérité wana ba enregistrer ki. Parce que leur problème est ça ko fragiliser pays tozonga na boumbu et belé na lamuka bazongo mindele tenemela bango balukaka kaka oyo balobaki na bamuzito na ba tokotia mboka na moto ba visser bakima ndeo balingi basala à tout prix ba contrat nyonso oyo ba signé na tournée nyonso chef de l'état salaki balingi ba empêcher ba toana ba ya ko sala musala awa. Et le peuple congolais les regarde. Bande konangai tocha image insolite pobo yoka FCC azo opérer ndenge nini azo opérer selon image na tieli bino bolanda. Outi komona musala yaye ko détruire tout ce que Cash fait. Cash, c'est le président Fachi. Maintenant, dans le la fois passée, il y a que bon recruter des jeunes dans l'Est, bakota armée, babunda pour ba dédouaner parti na bango. Bon zobato parmi les rebelles bokanga bazala ba pisteur na bino. Félicitations. Le général de brigade a instruit pour ba recruter des jeunes. Avant Tolanda communiquer à des jeunes, Tolanda lité mouké ya maman Ponini Mujinga. Tolanda. Mbote na bino banse bande konangai ba congolais na ba congolaise. Ezali ngai wa mino maman Mujinga Pauline na ye lisusu lelo yo pona kolobela bino lisolo to conseil. Bande konangai. Maladi mingi ezali na Kinshasa. To makambo mabe mingi ezali na kati ya mboka na biso pona nini parce que kozanga koyeba kozanga kotanga makambo. Okoyi kosomba eloko otangi te obandi kolia ou bien utiliser eloko wana ekoko yo kobimela yo ba maladi mususu na mikolo ezali koya. Tango namonaka biloko wana epesa anga pasi mingi nalobaka ndenge nini nasala pona oyebisa bandeko na ngai basala attention na babiloko oyo bango bazali kolia ou bango bazali komela mingi o etani bakisi. C'est vrai ceux qui osana bokono osana posa kaka obika donc mutu nyosa ko koyana eloko na ye ayebisi ke oyo ngana sina mekaki yango eza malamu kamata yo pe o meka ko sala yo bien mama to papa to bana bozo yango ndenge wana te kamata eloko wana tanga yango nanu otala biloko nini eza na kati ba composant nini eza na kati eloko wana soki okozo ko comprendre yango te pousa na pembeni ya mutu oyo ayebi ayebisa yo
Nzambe apambola bino, asunga bino, apesa bino makasi. Nde tokutani na mbala sima. Ezalaki ngai wa bino Pauline Mujinga. Siko tolanda communiqué oyo armée apesi. Na ba oyo nyonso balingaka biso bolandaka biso bisika bazali balanda communiqué, sans oublier que j'ai fait les 50 ans de carrière na le 15 ya année ya mbula oyo, ya sanza oyo. Donc le 15 décembre, c'est mon anniversaire de naissance et de carrière d'artiste. Nasali 50 ans, nazo joué, nazo koma, nazo publié. Tout le monde a communiqué à FARDC. Les Congolaises et Congolais volontaires sont priés de se présenter au lieu ci-dessous pour leur inscription. Il s'agit de, pour la ville de Goma, état-major de la 34e région militaire, bureau de recrutement. Pour l'intérieur, c'est présenter au bureau des états-majors des unités FARDC les plus proches ou au bureau des territoires, mairies, communes et secteurs. En tout cas, pour un bon anniversaire Nangaï, qu'est-ce que je peux vous proposer? Et monsieur Goya, Nabandotier Labino, série Moko, Bozolanda, Bozolanda, Bozolanda. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Si vous avez quelque chose à me donner, moi, ça me fera du plaisir. Donc, à tous ceux-là qui me suivent, le 15 décembre, Nabotama Jourouana. Le 15 décembre, Nazoko qui 50 ans de carrière, pas d'âge, Naza Mukolo. 50 ans de carrière, Nabanda ko joué depuis 1969. Alors, Mukolo Angoana, Nakomela nini, Ntsamba, Nakolea nini, Kisalaki Ndeki, Nakosukisa na musique nini, Kikanda, na Delave. Et puis après, Nzolo wa Chiriboloeni. Bye. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci.